En 1958, papa qui solokele assistara bâtiment bandai kolela. Mutu akufaki. Aye bisi bango. Pourquoi bozo lela? Soki mutu akufi bolela rate. Et pourtant ngai na kokufa. Nga na kokufaka. Et certain le 17 mars ngai na kokufaka. Journée le 17 mars et la journée moko ya esengo. Eza journée moko ya esengo makasi. Donc journée lelo eza journée oyo papa qui solokele atika kibiso na bonzoto. Donc atika ki nzoto na ye. Donc atika kibiso na bonzoto mais na molimo te. Biso déjà bayebisaka biso pona toza na lingomba ya molimo. Biso to lelaka te. Mais na tango ya kala eza ke mona papa kei o mona peke biso de mokile ye bito yebisaka bino ke banzambe bakufaka te. Mais tellement que toza batu toza na musuni pe mingi et ça la rappelle moi pasi souci. Donc c'est ça. Mais lelo ezalaka sur la souci te eza esengo. On va pas ki solokele abande kolinga batu balela te. Eza normal ce qui nous si on a mon kilio bande kona boye bisanga nani ayebaka date ya liwana ye à part Nzambe. Mutu moko te akoki koyeba date ya liwana ye wana ezalaka na 1958 apesa date wana ke akokufaka un certain le 17 mars teo koma na 1992 papa kisolokele atiki biso akufi na bonzoto atiki biso et puis papa kisolokele aloba yango ngai nazokende me nakozala na bino na mikolo koya nakozala na bino elongo me nyonso bakoluka bokozwa yango epai ya tata bosenge epai ya tata me nga nakozala na bino banzambe bakufaka te esi elobamaka deja depuis kala banzambe bakufaka te meme nzembo balobaka biso toteyamaka na banzembo epuis toteyamaka lisusu na mateya me mingi mpe na banzembo ye moko atinda nzembo na ye apesa nzembo na ye ndenge ezalaka ke biso banzembo na biso yaka par révélation arevela kombo na ngai kisolokele komi efingelo nazali na bomoi bino basoboyoka omoni donc papa kisolokele azalaka na biso akufa te tozalaka na ye fo boyebaka ngo ke Nzambe ntango asalaki mokili na ye amikabolaki fois 3 nayebisaka bino likambo mais bokomprenaka te amikabolaki fois 3 Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Papa kisolokele oyo tozolobela date na ye mokolo atikaki nzoto oyo arevelaka déjà kala ke na kokufaka le 17 mars un certain le 17 mars ngai na kokufa papa kisolokele nde ye wana Dieu le Père même na musée na Belgique eza wana bakoma ye Dieu le Père so bokena ba musée ya Belgique bokomona yango bakoma mais tellement que aza moyindo pona moyindo afungwama te ale bazwa babomba yango na bamize na bango bakokota fo pesa mbongo po otala makambo wana nyonso bango baolela ngo mbongo mais biso sikoyo moyindo azo comprendre te. Donc journée lelo to célébrer journée ya papa kisolokele journée ya papa kisolokele mukolo oye déjà annoncera ke na kokufaka siko date yango eza lelo le 17 mars malgré la côté bino vidéo na retard en tout cas date eza lelo biso tolobaka ngo biso toyebi bisika tokendaka biso soki tokufi toyebi bisika tokendaka po toza na lingomba ya molimo toyebaka biso toza na lingomba ya molimo tovandaka na Saint-Esprit oyo bato balukaka na mokili tozalaka na ye tata kisolokele ye wana Dieu le Père nzoto oyo oza nango ye nde mutu akreaka yango akreaka nzoto papa kisolokele nde mutu aformaka na mabele nzoto nde papa dia lungana kolo ye fumu isu luzaisu ye wana tiaka makila yango monaka makila ti lelo etangaka na mambanza Kongo wana makila na ye nde Dieu le Saint-Esprit molimo ntango nayebisaka bino ke mpona molimo bino bosaka na eloko lokwa molimo pema ya mutu po mutu ake kolobake mutu moko boye apesanga yango bino bomona yango lokwa bavantike ngai na mitie na mabe na kokufa mpo na bungi bosalaka berere biso tobunga te molimo santu pema oyo topemelaka ye wana papa de ngenda nde mutu atiaka mais Nzambe ye moko amikabolaka ye moko amipesa bakombo na ye
bakobenga ye Kimbangu, bakobenga ye Diangenda, bakobenga ye Kiangani, ye wana kaka. Na bakombo na ye akala na batango ya bakoko na biso, ye wana kaka. Donc tata aza polo mokili, ye wana nde apesa pema. Siko lelo to célébrer papa Kisolokele, Dieu le Père. Oyo adekoraka mutu, asalaka mutu na mabele. Papa Kisolokele. Toza na esengo makasi toko partager ngo na bino. Oya kondima anzimi, oya kondima te ba mona biso ka to bunga e. To yebi eloko te, toza bazoba e, bofinga biso bofinga na bino, mais biso to kada na Nzambe. Biso siko to ana chance, toza grâce ya koza na Nzambe ta balobaka na mokili oke. Toza na temps de la grâce, biso ne to ana ngo. Biso akimbangiste. Donc Nzambe asala biso grâce ya kovanda na ye, ya koseka na ye, ya kolia na ye, ya komona na ye. Tomonaka Nzambe tozalaka na bango toza na papa Kisolokele likambo oyo nalingi na loba eza très important lelo eza na révélation moko na vie eza tellement makasi en tout cas attention na lobi yango même bakimbangiste ebele ba oyo baza libanda bakomona yango parfois baventure mais ya révélation moko na vie ya makasi nakoyebisa bino eloko moko bofingaka batata te na bandeko na biso oyo baza libanda ofingaka batata te okomona ozofinga tata mais ozoyeba te oyo ozofinga wana ke oyo bino bokanisaka kufa ye wana asenkarna na nzoto mosusu ntango tata Kisolokele alobaki naza na bomoi bino banso boyoka toza na tata Kisolokele ngai amilakisi epa na ngai lelo nakoki koloba yango te il faut nasola na tata te ma naza deja ana kini nakoluka mokolo nakoexplike yango tata soki ekozala d'accord na lobela yango na kolobela yango tata Kisolokele asenkarna na nzoto mosusu bozalaka prudent ya kofingaka biso toa na lingomba ya molimo eza na basekre ebele eza na bomami ebele ya Nzambe kati na biso epuis yebaka ke banzambe bakufaka te basalaka réincarnation basalelaka réincarnation esika mosusu te esika oyo pigeon ekwelaka na ntango ya liboso banda na mokongo mamaki pavita na kati ya nkamba esika mpe basalela ba-réincarnation na bango basala réincarnation esika mosusu te batata bavandaka kuna ozoyoka bapapa Diangenda ndai koloba yango ke biso na ntango ekoya biso tokozalaka ensemble na kati ya nkamba tokozala na bino biso tokozala na bino mais baza na biso bamibombi na bango mpe bayebi ke tata aza nyonso bokoluka bokozwa yango epai ya tata bazali bamibombi mpo bayebi ke tata aza oyo eza ntango ya tata ye moko Dieu le Saint-Esprit bango baza kosoutenir ye mais baza bamibombi bazali nga pena na confirme yango lelo bazali esoki tata permettre nga na kolobela yango baza bon oyo kana nga nayela bino yango wana j'espère ke boyoki oyo esala nde komona biso maboma ya problème te sifi olandi nga oyoki nga ntango ofinga nga nayebi deja oyoki nga eyebaka mokolo kokufa mpo nga oyo nga na osala eza mosala oyo die moko tata pesinga me mokolo kokufa ntango ofinga nga bakotiela tableau ntango okoma kuna nayebaki te ntango wana ezaka su ntango ya bolimbisi te bakotiela tableau oyokaka te nayokaka soki osala nini ofingaka bozala prida bofingaka te bosala mingi barecherche soki osala recherche ekosunga yo soki obondeli osenga Nzambe milakisa namona yo nayeba yo milakisa omona ye akomilakisa epa na yo eske biso toyeba ye deja te mabino na boyebi te bofingaka te mpo Nzambe obondela koyebi ye te eza na ntina moko te ofingaka salaka recherche merci beaucoup tomonani à la prochaine bye